Voilà, la émission na biso to pesi bino mbote nangi bino bolingaka to sepelaka na bino mingi vraiment ya solo mingi bolobaki ke ya solo émission na biso pe to ko luka artiste Koffi Olomide ya solo nangi biso to yokela bino nangi to sepelaka na bino to lingaka bino to sala ki effort to sepeli mingi parce que ayambi biso na kina nyonso tu lelo to solana ye na kina nyonso ya solo nangi bolanda biso na émission na biso ezali émission ya politique té polémique té kastolobela makambo etali bonzambe spiritualité histoire pe culture na biso africain biso batumindo kasi lelo toye liboso ya Koffi Olomide batumingi bakokama bakolobaki ya solo ezali émission etali ke ba makambo ya nzambe mais ndenge ni lelo boko kokende kozwa bato balobaki ya solo ba musicien ya mokili kasi lelo tozo ko confirmer bino mokili esala mutute musicien ya mokili azalaka te bato nyonso bazali bato ya nzambe ya mwana biso na ba recherche na biso to salaka bolandaka to yambaka bato ya ndenge na ndenge ozala musicien ozala sportif ozala mutu ya ndenge na ndenge même basali ya nzambe na plateau na biso to yambaka pote ba vérité ya koyeba histoire na biso culture na biso lelo tozali liboso ya Koffi Olomide bato baza kolanda biso mingi bakokamwa kasi liboso biso tokopesa ye mbote po bomona ye sima nango tokotuna ye mituna oyo bino bolingaka totuna c'est vrai Koffi Olomide mbote mingi balandi biso na biso bapesi yo mbote mingi biso pe topesi yo mbote mingi ndeko journaliste mbote pe mingi na balandi yo bazotala chaîne Ratel Kin vraiment et puis na pesi bino quand même merci na likanisi bozwaki ya okutana na ngai banda chaîne wana isalama na mituna pourquoi biso ba oyo toza na droit to legate na sepeli vraiment ndenge boye paranga lelo na ya solo mutu lusuza na droit ko lekana chaîne na biso surtout na bato bino kozali bapandisango boyembaka bolobaka makambo ya ndenge na ndenge kasi biso lelo soki toye awa toye pona makambo bino boyembaka mais na makambo bino boyembaka biso pe tolandaka basambeli nzambe pe bayambaka na ko pesa yo exemple ba note belé ba nzemo na bino pe ba phrase belé oyembaka ezali makambo ya spiritualité ba te belé o balandaki basalaki banquette même ba fanatique na bino pe o basepela na bino na Paris même na Kisasa ba mitunaka pourquoi Koffi ayembaka pe makambo ya nzambe pourquoi Koffi alobela pe makambo la personne de Simon Kimbangu mais toyeba kateti na nango sakani na koyeba ke na ebité na landaki nzembo na yo moko ozo koyeba ko lobike soki makambo so zali ko comprendre te senga pa ya Simon Kimbangu a révélé yo ezali spiritualité na ite Koffi Olomide déplaçant no likolobani ndega yo comprendre wana moni ba Simon Kimbangu bali alors la chance Congo zoa ali motine na mianza mais il faut toujours ko se référer na bato ne woni za grand esprit aza sorte à lumière moko boye pour na moko na biso donc on a évité ce qu'on a expliqué que les gars mais moto tout na c'est on a le boye à comprendre quoi donc il faut que se référer toujours na la légende de quoi Simon Kimbangu on a besoin mingi na Congo donc les autres nane na lobaki chance au tozoa que tous ala ba compatriotes na donc voilà tout ce que je peux dire. Voilà donc pour nous Simon Kimbangu azali chance pour na biso ba congolais lumière pe mobix na biso ndenge batebele balobaka ya solo me mingi pe balandaka tango ba balobaka na éviter histoire mboka na biso batebele ba bungisi yango kasi bino na banzemo na bino boyembaka bozali kopesa ba message belé ndenge pe ba yembi muso ba mboka mususu pe ba pesa ba histoire ba mboka na bango mais biso lelo na Congo biso batu mingi histoire na biso za lokola oublier cela veut dire to tangi na ba classe mingi pe ba yembi mais tozali ko tanga toujours ba histoire ba Napoléon Bonaparte ba Jeanne d'Arc alors que biso pe na kata mboka na biso tozana histoire na culture na biso lokola ba mama Kimpavita ba Simon Kimbangu ba André Machwa na ngamba Brazzaville mais souvent to mona na banzemo na bino to na ba artiste na biso on dirait bo ignore kelo ko na éviter za la kadia quoi mutu na ndenge na ye salaka bon ngai nalingaka te kolakisa parti pris même sur le plan religieux même sur le plan politique même sur le plan sportif nalingaka kozala toujours na katikati ya mboka nazala mosaleli ya bato nyonso tu nalinga kolakisa tendance na ngai te sur quelques plans que ce soit en tout cas na préféra fonctionner ndenge wana me baninga mosusu wana otuna bango on a besoin de mener ça là mais pour nous on toujours au milieu du village et dans l'accepter que on va pro boyer contre boyer tout ça on a tolanda kinzemo na ope moko lobike Simon Kimbangu kutu bandima ete bonga Koffi Olomide ndende boko ndima ngai na éviter okama parce que ndenge te ba phrase on parce que tolanda kayo ba tebele pe balanda ba phrase na yo donc to mono la lobaka na phrase moke Simon Kimbangu kutu bandima ete bonga Koffi Olomide ndende bako ndima ngai eliko lobani commentaire au sala jate c'est-à-dire ngana mutu mona ngo toujours Koffi boye bato belé batelemela toujours ngai on a le réflexion là mais ba mission peut avoir ba profession religieuse na bango donc sur le fond na bango il y a pas de problème ba musicien ba sambelaka bien entendu
parce que bato mingi balobaki bamisi basambelaka te succès oyo Koffi Olomide aza nango ezali succès ezali anormal te nayebi te lelo koconfirme bato ndenge nini parce que soki oza na succès na kati ya mboka oyo wana ezali baesprit faible mpe moto ya mabe c'est-à-dire musique ezali mosala ya moto bayekola yango na yina ekole bayekola musique ezali ezalaka mpe don nzambe atiaka na makila ya moto alors kokanisela toujours moto azosala mosala na ye po alesa bana na ye po avivre de son métier kokanisela ye makambo mabe eza moto ya mabe ezali kozala esprit moko faible esprit moko borné c'est regrettable il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saute gens ndenge bato balobaki non posala succès poza na kisi eza lokuta nayebi te soki koyebisa batelespectateur nini soki kisi ezalaka nde bato tu baa na succès ndenge moko voilà et puis soki kisi ezalaka nde banganga mingi baa bamusicien bango moko bango mpe bayemba voilà po bazwa succès soki ayebi ndenge basala ya succès tala vie ya nganga tala vie ya balider ya musique ya Congo lelo oyo tozokonza lelo banganga je sais pas ndenge tomonaka bona bathéâtre tout ça bon apparemment je sais pas nganga kisi ezalaka te ezali nde mayele na mosala eloko ozozanga mingi lelo na monde na biso déficit ya mayele na paresse goyigoyi bato bakomaka kose contente tozolia te sauvenga to mosala vraiment ezala te quoi donc il faut kompesa na mosala mpo yango ezali mama yali papa et puis mayele sens d'organisation donc il faut ça mais tomoni so tolandi légende na bino baartiste na biso ebele soki oza na succès olobaki non kisi ezalaka te olobaki c'est vrai naosala succès na mosala na ngai mais mingi baozala soki succès ezali te abongwani ntango abongwani témoignage na bango ezalaka vala nasimbaki banguma nasalaki boye yango nalongi kuna lelo na ye na yesu mais lelo vraiment moto lokola Koffi Olomide na succès aza nango akoloba te keno na bongwani mais bato nyonso babongwani batémoignaka ake nasimbaki biloko boye mais bato babongwana wana baza combien peut-être 3 4 5 sur soki 500 000 musiciens congolais ezala nango à toute règle, il y a une exception. Exception, ça bateau, soit disant, baza combien parmi bateaux, il va ça normal. Effectivement, il y a des gens qui sont battus, voilà, peut-être. On est à l'Ibissoté, je le sais, on est à l'Ibissoté. Ceux qui ont qui sont des bateaux, baba mon pas, Koffi, JB. Voilà, nous sommes ça, malais, mais on a fait des nerfs, tu dis comme un grand leader. Comme on a un étranger. C'est trop facile. C'est ça, il y a des gens qui ont la télévision, le public perd un émoté. Il y a des place à répéter. Alors, il y a des gens qui ont répétition. Ceux qui se zalaki nous avons surtout commandé pour ceux qui parlent dans quel tu parles ton quartier dans monde et pas nganga si ko bimaka kaya ka panga ngate surtout batoko ba bisobo nzali nga na koleka e bomba mutoko langa Koffi nzali vraiment na kisa na ko kenda secret na ngoye banaki donc Koffi azana kisité assemble laka si kisi na ko na nzambe kisi na ko na mosala kisi na ko na effort kisi na ko na mayele. Voilà. Mais nayebi ke na befort osali na ebandeli oyembaka ke Koffi azali leki ya Yesu. C'est vrai que bato belé balobaka baza pe baleki ya Yesu. Mais yo déclarant déjà avant que Koffi azali leki ya Yesu. Mais comment ki na période no balobi ke Koffi bakomi ko benga ye tati wata elaksini. Banani ba bano benga nga bongo. Balobi ke bazo benga yo tati wata donc to aza na succès. Wana futu na bato wana bazo benga. No yebi appellation. Nga na yebi appellation leki ya Yesu. Leki ya Yesu. Voilà. Omoni ba biloko lobi. Là, la bonne chanson religieuse, c'est-à-dire destinée à Dieu, avant mode où est bimé lelo. Et na c'est pas vraiment néo parce que chanson on a petit fait na tchatcho di sorcier. Comment il y a album on a yangwana ko na ba kuku bani donc na mbo tant na aneni ni wana. Oui to la narayo petit frère Yesu. Wana ba vie pepe kale bali nan. Mode wa monsieur bima lelo boy et ça la route tout. Vague comment lelo boy ke ya oyembela nzambe. Kosolisa musicien normal, musicien profane. Miriam Makeba, chanteuse profane. Non. James Brown, chanteuse profane. Non. Chanteur profane. Michael Jackson, chanteur. Ouais. Whitney Houston. Abelom tout aux cas, ils allaient mawato, ils allaient regrettable. Mais tu vas contrôler malobana bangote. Mouton sala musana yi. Autant que mon gars, il va Dieu voit tout. Bah sauf qui peut. Yahweh abolingo, Yahweh tiki sabatoko lela. Yahweh abolingo, Yahweh suki samato. Oui, oui, naïe bien. Voilà. Sans qu'il va commander, puis so yeminze mo yanzambe.
il faut que tout à tout le temps la Bible partout on chanter le pété non mais le londo na komo nzambe pesa lisumu et puis problème ya nzambe na moto le problème ya motema ya moto na nkolo na ye tango na mbana tongo ti ba bolongo na se okumbisi nzambe ndenge na salaka osengi pardon na osalaki Kofi asambela nzambe pesa azali po azali partout ayebi kitala mwana na ngai ye wana ezaka te soka omoni caméra nde okoma ko ndiri moto liaka pilipili te ndiri moto liaka matungulu te ndiri moto liaka ba fruits ne yaka na paradis kan ça c'est de l'hypocrisie sala musala na yo nzambe akolela yo koboma bato te koyiba te kofingaka finga bato te zala na nzela ya nkolo et tout va aller ezaka te kaka baexhibitionnisme so omoni bacaméra et puis oloba baninga bachanteur profane bachanteur athée wana eza mpenza motema mabe eza lisumu monene eza injure grave mais biso tosalaki banquête tomoni ke bato baza koyembela nzambe baosala baplaine mais de l'autre côté biso totali Kofi Olomide azosala baplaine plaine na bango batikelaka combien ezalaka ofele merci c'est-à-dire il faut pas forcer nature mingi ndenge otangi baye kobeta musique ya normal succès eza te soit déjà ekobima sikoyo na nzela nsima nga musicien chrétien akutani na nkolo témoin yaki nani témoin ezalaki nani eza kaka commerce eza kaka show business eza kaka mosala eza kaka moto azoluka kaka vie na ye il faut pas kokosa il faut vraiment kokosa parce que le coûté eza trop na makambo nayebi te Kofi Olomide aza moto atamboli mingi atangi mingi ayebi pe histoire na culture ya mboka na biso nayebi te la personne de Simon Kimbangu tant que Kofi Olomide azali na mwa connaissance moko mpona Simon Kimbangu sincèrement oyoka pe histoire na ye te si nayoka mais nazalaka capable te na télévision nabeta histoire yango mpo nayebi yango de A à Z te nayebi yango 10 sur 10 te mais nayebi valeur na ye nayebi personne oyo nabengaki légende wana donc il y a une chance à Congo dans le baki donc ni na yeli zala ko azotuninga batuka ba Lumumba na ko ya obeta solo Lumumba te mais na yebi Lumumba voilà à ça soit yo sûrement yebi papa Simon Kimbangu koleka ngai sûrement ngana yebi mes problèmes na ngeza na sala banquette na koluka bato ba yebi mingi po ba ko yeba moto na mdaza na ndenge na ya ko kolobela na landaki na banzembo na yo ko lobiete soki motema na wezali mabe kene na maya nkamba basokola yo po te motema na yo ekita ekoma malamu nayebi te maya nkamba mpo na yo eza nini eza mai moko beni eza mai ya makamwisi ebongisaka yo nanga toyebi nayebi nyonso te me nayebi ndambo omoni meme roi Salomon azalaka na basi ebele nazalaki na basi nyonso te donc nayebi mwa ndambo me nayebi nyonso te eli koloba nini nayebi mwa ndambo mpo nayebi les choses belé mes amis sauté et on a Kofi Olomide ayebi na yi mo ndambo yanga mais nyo sauté vraiment ya solo bala émission na to zali ko poussa na parce que to yito kanga ye na banini belete ba te belé ba ko ba ke ya solo ba artiste na biso ba yeba ka manzambe te ba yeba ka culture na biso te ba yeba histoire na biso te alors que zali faux biso pour ça na biso la to ba ko laksa ba to le ke to ko ba polémique to ba politique to lobi yango te biso pour ça na biso to ba ke motonyo surtout nzambe mutasala ye ba to pe ba zali ko yemba banzemo na kata mboka na biso ba kumisa ka pe nzambe ba zali pe ba to nzambe le ke to écarta ka bango que non c'est vrai bango bazali ba to ya mokili biso ne to li ba to nzambe alors que zali faux et zali malamu te Kofi Olomide bientôt le 27 avril 2009 l'église qui manque c'est ba mama ya monde l'église qui manque c'est mon manazo peut savoir information tout qui déjà plus de 200 personnes délégation en France Angleterre bazali dans centre d'accueil bazali ko matankamba parce que fête monene zali 50e anniversaire ya mama Mwilu mama wazalaki moi si ya papa Simon Kimbangu asala 38 ans pour que l'église qui manque c'était le mayem ta simba qui en ko banda 1921 tina 1959 avant kufa donc tant bakani Simon Kimbangu yem ta bâtir l'église qui manque c'est pour le lot l'église qui manque c'est ezala ki moi na moi si balobi ke moi na moi si atonga mboka te mais mama wana asala ki be fort à makasi ti le lot na église ezali le bazo ko fêter 50e anniversaire na baloba te que moi na moi si atonga mboka te wana moi erreur baloba ki basi batonga mboka te c'est des choses qui bango ensemble baswanaka moi si moko so pesi tonga ra osala musala bia go tonga mboka ayibite message ne ko pesa na ba mama ko na fête wana na féliciter bango puis de tout cœur nous allons na bango mokolo wana et pour la cérémonie en Nkamba de tout cœur je suis avec eux ba il a bénédiction il y a maman Mwilu donc on appelle a besoin na donc bâtir appel à ma bonne donc ça la et puis voilà quoi. Est-ce que Kofi Olomide a contacté un jour peut-être rêve na epeza la ke à mon appel Nkamba comme pèlerinage n'eng baninga musubakenda
na ko lo baba rêve na ngoni sur la télévision te souhaiter na otika na lelo côté mais na zana ba rêve na pour ça Kofi Olomide abombi on a motema. Voilà exactement quoi. Il faut vous en avoir pudeur. Télévision c'est télévision, il faut se méfier. Il faut pas regarder la TV qui on a tika sur la TV mokimo ba ozonga na ndako non rien faire. Non, il y a des secrets. Oui, il y a des secrets où mtawe ko bon. Moni nga zajara batute ki on a kota mutu l'hôpital fona mi ma caméra na kota ndeko na polo ko fona mi te na mi ma caméra na ngaza bongote o lo boka moi c'est pesi le boka mo balaye bakate non na ba rêve na nga mais na préférer na réaliser rêve bon na l'obélion mais pas avant. Kofi Olomide tanga la Bible. Oui, tout en attendant de temps en temps. Ce qui verset mo yebi verset mo ezali ko yebi fait bato bato la na biso o ko côté ya bato. Tu ne répudieras jamais ton conjoint sauf en cas d'adultère. Comment bon la Bible? Et là, il y a la Bible. Il y a Koloba. Ceux qui a trompé, automatiquement répudié. Faut bien en aller. Faut bien en aller. D'accord. Il y a parce que maman est bana ngai pinza ou pinza o pinza suina lingaka ye bato ba utara nga pinza bananda kaka po kobo mukolo moko bati na boye na tiki na bosani tout ton vivant est bien et la même Bible nous recommande le pardon et le bina biso pege jamais pardon ils en aka ningwa parce que ba kai keseni de petite confusion moni je sais pas, milliardaire, moi les qui y'en a grosso même biso tout aux armes grosso makena. Nous sommes mères yo zala qui nous sommes moi na maladie moi qui c'est sous moi faiblesse ya cher. Il faut qu'on bengana. Non mais quelque part tu as un débat monsieur parce que quelque part balobi ce que l'igno ko pardonner. Té na la souka na phrase gawa. Tu ne répudieras point ton conjoint sauf en cas d'adultère. Très clair. Phrase on est lembisa na Bible. Vous en avez d'accord. Na pardonner d'ailleurs mais koloba bien l'homme du pardon on a pardonné bateau. Vous en êtes. Oui dans la nage de l'émission. Voilà. Donc ngai naza na confiance na pardon. Zambe alba il faut to limisa. Yesu ba betara matin apesi bitama côté. Donc phrase wana nga pene lembisa nga quoi donc puis bon maka mususu les arabiens mususu les arabes ngwana mais la tanga na ngai mais problème na za na Bible té. To manga za na yemei. Yemo Kolo, Yemo Nzambe. Yemo takoma ki Bible te. Bato bakoma ki na komona. Donc Kolo akoma ki Bible te mais bato bakoma ki na komona ye. To yebi bango ti bato ya côté ya ba Arménie kuna ba nani yona nga to yebi ba côté ya ba Grèce, Abyssinie, ba Paul, voilà. Ba Matthieu. Bazaki bato ya misuni ne tengana yo. Bazaki bato awate. Bazaki bato ya misuni ne tengana yo bato. Ba être humain, faillible. Wa sala erreur ne tibiso mi bali. Nde ba bakoma ba sangana. Bazaki groupe bato bele bakoma Bible. Donc voilà pas tout il y a des choses mais mingi c'est la juste mingi na kata Bible mais Bible va bien au sainte Bible et ça quoi comme mot au moment nzamba za ba benga nzamba saint nzamba on a besoin de la sainte ça ka nzamba oka Jésus va benga kaisa tous les êtres les apôtres les nani batamu kilinde ba mitia kombo wana ba wana ba miweli ki c'est le quoi le lot comme comme benga netio na il oka ditelo na to benga grand prêtre. Alors il doit traiter. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission vraiment. Voilà. Nous ne jamais saint. Jésus, ne jamais saint. Batuka ya mokilini bafunda bakombo wana. Na lolendo ezaka na moto. Mais bazaba tamasum bazaki na ngopi na basa. Normalement. Pourquoi nzema sala tubela? Pour y aller battre on a wana ba on sala bere ba no bunga on sala mabe asali ba okili bosu mawa azali biso to vivana mawanzambe le to vana mukile to vana mawanzambe poso bila nzamba ba sala bilan ya mabe na malamu to sala na mukile na ye ako eliminer biso to mona bokonzi na été mais otala ba américain bazana tout tala wa Congo to zangi tout tala ka Congo ndenge ezali 2 millions de kilomètres carrés. Boulevard du 30 jours, ça fait 5 mois. Ils ont aussi la tête. Bon, comment on aussi la camp. Mais les Américains, ils ont tout. C'est quoi ça, ça va bien sauter. Barack Obama, TV, Koloba, on a bango. Tous les la petite jour, il y a bien Congo. Mais tu vois, il dit qu'il y a une option à mon tout parce qu'il y a un monde. Si. Parce que Baloba n'a pas fait
il faut la générer. Dès que il pas à la générer. Donc, si, que tu retiens les gars dans mon tout, tout comme tu as liqué pas naïo, n'engo zawana, biso ba auto zanga, tu retiens liqué pas naïo, ta chemise de la terre qui toko tala na bilo, il y a tout le dans mon kilo. Merci, c'est gentil. Toujours tu liqué naïo. Non mais balobi na kata. Et lui koloba, n'engi mungala tu liqué naïo, yo ko tu liqué na mon tout. Pour Bible la lobi que so tu liqué na mon tout, arotika peut-être dans le vide par rapport au tu liqué par nzambe. Erreur musu sur Bible yango otangi mo. Na on te démontrer. N'engi yo vandi wana. Bano yo tika na balabala wana wanga na bango otobenga ba shege batia ke liki pana ba mona grand prêtre na TV so ba mona viens mona ino mena landa batia ke liki e pana yo pe mkolo mona lemso Obama Obama et c'est non c'est la Bible le dit c'est non c'est pas bien tozali bana tata moko nzambe to lingana to salisana. Donc, à mon le bon, même dans l'église, tout ça, tout l'ingana, voilà. Donc, tout tient à Elikia. Voilà, tout ça, tout l'ingana. Dans l'action de démonstration aux États-Unis, bazana tout, France, Japon, Chine, bisoba oyo. Pour l'ingana, ça la tête. Dans le monde, on a mis tous les jours, comme il y a un bandibou, bateau Israël. Ah, parce que nous tirons le autant de milliards. Car on comprenant les Cambodges, bisorien. On comprenant que les Cambodges, wanate. Tous les jours, sauf que TV, Moga Jésus, Moga Jésus. Jésus de Nazareth. Bon, Moga Jésus, mais biso chigo ah Moga Jésus. Ah, vous avez belé la Jésus mingi, mais comment belé la Jésus? So bano kenda boti, ouais, obi mana nzela moko, au moins ne va démasser ça là yo. Mais biso pour ça la avez les total capacité à Koffi Olomide la spiritualité à yebi mingi. On a mis tout là toujours pourquoi tous les jours nzamba sali. Balobaga makambia monde arabe. Et on a ça l'album comme dans le monde arabe. Merci le Poso Moindo Utawapi Africa, Poso Moindo et Utawapi. Tossi là-bas. Biso kakao, Ebola. Biso kakao, Kunda. Biso kakao, choléra. Boulevard du 30 juin à Pamba. 5 mois. Et si les gars déjà na beta bravo, na mi kondiké bazouaki quand même Elikia, ne bazo salawana. Vraiment bravo, merci. Au nom de tous les Congolais. Si vous avez un boulevard, on les a combien? Mais quelque part, Koffi Olomide, autant de gens qui ont belé sur le parcours, au moment où on est venu en Afrique, on a dit quelque part. Je suis comme ça, la réflexion. Quand on a dit, tout ça, on dit par qui? Par qui mon colo? Mais on a évité. Donc, on a le baga. Toi, moto kopela, toi na lifelo. Mais tu as moto kopela, mais tu as aussi donc lifelo yango. Non, mais tu as déjà beaucoup. Tu as déjà au dernier jour, vous direz que je suis prophète. On a Koffi Olomide. On a fait le temps. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Il y a un anobaki. Kolo Zalaganayo. Mais Motomayele est fort pour ça là. Moté à Malam. Na bongo ndembo na biso kotomba ndongo lobinga na tambola lelo bamboka lokwa ba Togo okozo voiture pour filer libulu yete Angola ku totanga suta Angola totanga so Angola te ikoma niveau mususu na kiso boyebi si na yebi ndenge tozo ba Angola et comment na niveau mususu kaka to finga za Angolais lelo finga so na Angolais na kusepe tango na biso pe boyaka ka tango na biso boya mais yango na lobi to mo na une malédiction mo za quelque part. Yo so yo lobby, yo grand prêtre, ngana lobani. Ngana lobaka kaka ke to na lifelo, moto ko pela me, tozo zikate. Et puis na yero bagisa. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Voilà, solo pour na lifelo. Le loko ko loba. Au monter le ko la malédiction. To yo ki yo nengo lobo. Les musoza a raison, mais ceux qui ont raison, ils ont ma na biso. Voilà, l'émission n'a pas expliqué, peut-être n'a pas raison, mais tu nous Hollandais, la moto, le malédiction n'a pas wapi, peut-être en ce moment, on a fait le tombama, n'est-ce que le tambour est biscuit. Mais non, on a un katayo. Ils ont malédiction, mais ils ont malédiction. Le problème n'a pas été le bosso, autour de la cima, toujours avancé. Moté mamabe, Nzamba boyang, les kunya, Nzamba boyang, Kuboya kundima muninga, Nzamba boyang. Lokuta nzamba boya ngonyoso koyiga konyokola kaka moto oyo omondele mususu aza na mwa de na ye eloko zo boma biso ya mwana
Bako pesa biso lelo la moitié mbongo États-Unis zanango. Au moins on ba wela ngo ndamuta kena na kwena yi. To sala nango rien malonga. Pour motema na biso eza ya mabe. Barack Obama wana bozomona. Azana 10 voitures te. Azana 5 ndako te. So zai na onde se lega na TV. Mais biso ministre o batie ministre 2 mois. Oyo gazo tonga ko pembeni na fleuve. Akomina bakanga kitoko. Entre temps so okena bureau na ye, omonaka bato ta koka, tali bato basalaka na service na ye. Bazo souffrir. Oui, azo tonga ko 2 mois après sa nomination. On va faire un deuxième bureau na ye, ba cousin na ye, ba vie échanger. Ministre à Congo. Kasi malédiction Congo, nzamba osepelate. Voilà. Yango nazo bano malédiction wana komo nango. Motema mabe ya niveau mususu. Mayele mabe, motema mabe. Kolinga baninga te. Yo moko fozala na dindako. Olala bandako ngo kan. Owono tambola nango. Omoni ba ministre wana ba batu wana. Ba mbouteillage la mona bango ba soso baso gêner ba pepo bango le ka n'importe comment. Bango ba mona na bango ba chegete. Baza pressé. Ba kena nulle part. C'est pas qu'il a l'air de presser les sous mon outil aux pas, n'a besoin qu'il a l'air sur la porte à na continuer la banque. Azara jamais pressé que bana mo boy balia quitter ba kufa ba kata motema ak bazo non. Ba kinda toujours pour l'intérêt privé na bango. Na éviter na cadre bolingo no. Donc malédiction na chose ali niveau ya motema mabe ya mayele mabe manque d'amour bolingo ezate. Na cadre bolingo ozolo na éviter église qui mangisa baza na 3 principes moko bolingo mibeko pe misala amour fo baza na mibeko bato saka yango pona otosa pe moninga misala bazali ko construire bali ko sala bango moko sans que basenga pa ya mutu pona yo kolobela oni parce que lobeli kama bolingo ba raison si ko faut ko sala lango problème tiens ko sala lango yango wala kaka mibeko bolingo pe misala omboka oyo mobeko ezate ça ne va pas. Donc comme presque na suka ko fiolo mi de kototika on a évité conseil to lité ani ko pesa na ba téléspectateurs na biso pe lité ani ko pesa na ba kimbani chez nous so bazali ko lando na monde parce que c'est la première fois que na télévision na biso c'est vrai que va te belé ba le kaka na landi réclamation na yo que non bozali pe ba tout il fallait pe to le kaka pe ngwana pa ne ba ninga muso pe ba le kana ba chaîne mususu conseil ni to lité ani ko pesa na ba kimbani chez nous so bazali lando na monde ou bien na ba téléspectateurs bazali lando na monde. Roi Salomon azalaka na basi belé nazara na basi nyoso te azaki na mwaso ba na olinga na bakisi pe lisusu kopo mai eleki baleka uka na valeur na komana nga bible te monsieur basenga na groupe wana na komata 2 phrases donc évangile selon Kofi te mais so basenga na groupe bato ba sangisa bango ba koma bible na pesa ta 2 phrases ngayitika et nga kota na ba chapeau na lelo na pesika o cadeau. La paix à moi pour ce qui s'est polémique sur la polémique. Mandef il y a la Bretagne. Mandef il y a toujours groupe. Mais et au tigre vous avez petit à ma titi à miso. Pour ma titi à miso quand il y a mon qui les bimi déjà. Et ça l'a déjà né bandé. Mandef faut se l'attendre. Mais il y a toujours Bretagne. Mais au tigre vous avez petit à ma titi à miso. Voilà, solo voilà l'émission la de CPD. Ngala c'est qui na CPD sikoyo na boye comme au alobeli boye alobeli ke voter. Et émission sans politique, sans mais je expliquer bato ba Hollanda. Na lobeli boye ça vérité. Na boye que vraiment non mais ça vérité parce que au Pierre c'est la bigoté na te ya kapé. Omoni mutu so teye elle mo bifa lia. Elle mo bifa sepela. Il faut pas mutazo Hollanda on a commis traumatisé comme banga. Autour mater voilà pour battre mingi so battre mater mona likambo ete mais la taba ete dans la mélange battu comme même maya mélange sur la miliki moto ko teye phase appel de bonne humeur c'est à dire teye le pour nga ça côté na divertissement c'est à dire esprit à moto il faut en kimia moto so teye il faut pas nous autres là c'est là il faut pas monter dans la commune somo moindre molire te mais ngana dinga mono yembi a capella ya nzembo yembi za malamu mingi
ceux qui peuvent yemba qui attendent mon somme européen bon zambi ou écouter bat au separateur parce que yemba mingi bolingo te kuna pena yemba kana ngai Seigneur yondo yebi motema nga nuit et jour yondo yebi bolingo nanga pona yo Yesu yo papa ngai yondo yebi voilà na concert nanga ebetaka tout comme na yemba pe Yawe ya bolingo Yawe tikisa bato kolela Yawe ya bolingo Yawe tukisa mokili voilà, qui a solo batani mission na biso c'est vrai ne balobi que un jour batebele ba kolobake Kofi Azaki prophète parce que makambe bela lobaka to yoka bango ba thème na bango ba phrase ba sala na banzemo na bango c'est vrai mingi ba yoka kango nenga uti koloba mingi pe ba sala mo ignorance on dirait non assemblée ka yoka ngo te me ba yoka ngo sala bango pe bien mais biso poso na biso ya la kito la ça pas batu ki a solo bato ba yembaka ba yembi ya nzembo ba ya mboka na biso ba zali pe bato nzambe sala ba yebi pe liloba ba yebi pe bible ba za pe na ba conception na bango ne ba zali comme na makambe tali religion to cartara bango tena makamanza mais tu dis que c'est vrai bazali pe bato ya nzambe ngana sepeli na bino mingi to sepeli pe mingi na Kofi Olomide ya équipe na biso mobima tozali awa merci de continuer kolanda émission na biso to pesi bino mbote botika malamu na komba tata mwana pe molimo santu amen.